na sepeli nengo wako mi mutuna wana. Po mutuna wana ne ba Congolais nyoso ba mitunaka. Ndeko. Problème ezali ya vision. Vision oyo esengeli po na mboka. Tant on a zomona bandeko ebele bako applaudir. Bako applaudir mokonzi mboka akeli bana koluka ba investisseur. Akei koluka bango, akei koluka bango, akei koluka bango. Tantôt koyoka o akei koluka pona kobongisa diplomatie ya mboka, diplomatie. O mboka izaki na soki na likusu, soki ya wapi, mais dans la traitance soki na ba ambassadeur na biso libanda. Ngana tala kana miso. Sikoyo le fait réel, une évidence à ne pas nier. Alors bien évidence. Le Congo c'est le pays le plus pillé du monde. Le pays le plus pillé. Bah yaka ko piller richesse ça. Sikoyo ya ko kamwa, yo ba piller yo, mais sikoyo qui n'est pas battant ba piller non, bo pisa ngamo ndambu. Bo pisa ngamo ndambu, ngapena sesa bana na ngai. Mais pas na ne bazo piller. Et pas na ne bazo piller. Mais yo okay kuna communauté internationale, Banque mondiale, bon peut se quelque chose à. Mais nous avons fongola ba Congolais no soumiso. Est-ce que Oyebi Belgique na 1948 à Kotaka na Fonds monétaire international ndengeni. Belgique wana ayaka na ba lingot d'or et outi Congo. Ensemble ba lingot d'or au Belgique a placé en kuna des qui font au bazo benga Fonds monétaire international. Et ça la période où la Belgique a comme membre du conseil d'administration du Fonds monétaire international. FMI. FMI. Ce qu'on or nabino, richesse nabino des akuna. Mais tant que au Congolais n'est pas koluka, ici on va placer richesse naie. Na mawanoso. Oh, baka FMI bazo ya bando lenga. Mais oh bakena na or na yo. Bazo or na bakenda ba placer en kuna. Yosko bando langela yango na ndinga kufukama na ndinga boye na ndinga c'est ça le problème. Mokolo tokozwa conscience bisu nyoso que richesse zota awa o ezo servir batuana. À partir de ce moment-là, to sali réellement remise en cause ya makambe belé akoluka bango libanda. Bango bayebi esika balichi ses alliés. Tango Amérique na 1945 à 5 ans Congolais, Amérique a wazui iranium la chikolobwe. Akei kosi sa babitumane bagé 40-45 bombardement Nagasaki Hiroshima. Asaliango. Atunaka Congolais. Est-ce que Lukaka au coopérer? Ba yebi que combattre les akutoyo, corta les akuna. Ba yebi, tu n'as même pas besoin que nous lukabango. Ba yebi. Maintenant mécanisme nini autre faut tout sécuriser pour que baya oyena mbongo na yo otie ngape na zana ba Congolais to travailler to transformer en okutu na balengo yo yaka somba mbongo ekoti na banque centrale. Voilà. Ce sont des choses pragmatiques. Oyo ko sala ke soki to sisi ma sécurité to koti na domaine wana totali richesse oyo bakoko na bakoko. Donc comment ça na besoin le libanda te hein? Deko ozana libanda nde azana besoin ya Congo. Libanda nde azana besoin ya Congo. Diplomatie sala yango ndenge yo lingi. Diplomatie ezalaka bana Mobutu ba diplomatie ezali. Ba diplomate na biso batina bango na bambo kebele bele kuna ekoma kaka na ba collade bokutani et les loboye bomeli champagne et tout mais derrière ça chacun son intérêt. Yebisanga nzita amer et loko nini o ya réussir vis-à-vis ya régime ya Ndeko Tshisekedi. Et loko makeya atiki mboka dans le chaos. Et ça c'est la méthode de la CIA que moi le Mobutu je peux pas tolérer. Maintenant, c'est quoi Lilo? Pour revenir à la case où on a eu que non, je suis pas à ma proposition. Attends, gangi Lilo, nenge ndiko to sala état de lieu na yoana. Attends, gangi, to kamata tu sais que tu t'es pas embrayé. Tu peux pas embrayer tes poids à zaman mboka. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te vendre à ton solo là. Dialogue. C'est un dialogue. Pardon. Pardon vraiment. Moi, dans ce pays, je n'ai jamais utilisé un seul centime de l'État congolais. La langue est bien. Je ne vis pas dans le dialogue pas que poste. Si j'étais
dans le poste de responsabilité, il y a on n'a pas appliqué. Il y a on n'a pas appliqué. Yozo banga kosolo la pona nini. Partage à gâteau. Partage à gâteau. Tu es bien sûr à la est-ce que kosolo les gens partage à gâteau? Tu es bien sûr à gâteau. Tu kabilo kwana. Tu es au motomo qui pour la nini. Tu kabilo. Autombo qui pour la nini. Parce que bino besoin. Bah le mumiste aux arabes t'as quand pour la nini. Au comprendre tu sais quelle idée. Au kombomaïté. Ma azali wana ba ire nyoso bimi na poisa bo. Ko sala ndenge nini. Au sala nini. Toko zala obligé to sangana poto tia maele o ya majorité to sala poto kelebo yepe azo obligé na nango parce que comme dit une solution yo ce que zo boya solution yo tanga solution nini solution les anines le baba comment la solution est attaque to que no mal ata bo marché bo sala nini il y a un chef président avant ni na ye o ko sala nini o ko kanga ite boy yo yakato bo ngape na ko boya ngo na ko sala opposition te peut-être que no bo jamais bon maintenant il faut to vendre to vendre ça y est au moins petit ko yo appliquer ki wana yango wana ebeti mbuma te to meka oyo ponda ko eza biso nyoso to meka oyo to kene na direction oyo okomona toko kolunga makambebele nde basalaka au moins nga lumumba lobaki nini je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement qui nous opposition constructive lumumba lobaki yango na discours na ye à 1960 et c'est ce que je fais ici. Je ne viens pas ici pour commander poste. Nana tina te pour commander ma poste wana. Mais dans le lobby, toutes les oppositions confondues, dans période où le Congo est aujourd'hui traversé, tout le monde est responsable. Na oya koya na makanisi. Na oya kotombo parce que tout le monde est responsable. Loko moko mukili atika la kolonga te, le monde en tête que la kolonga te, il y a qu'on rendre mon éternité. Biso tout ko le un jour. Donc fa le loko le kosala bununga na mabe yo pe okoleka na zera okoleka okokende balumumba ba kasavubu ba mubutu loso baza bisute mboko tozo bunda yango po evanda pour que nos enfants nos petits enfants bakuta mboka sur le bon chemin. Très bien. Ozonanda proposition soki nyamazamba ayebi na lobi bien nyamazamba tala soso abimi na liki soso abimi na liki mais ayebi ke épervier wana aza adversaire na ya ko liaye akimi na sa matiti soso na natangisi bon yo mutu biso batu ko yeba teke no mabezo ou te singa soko tika pakala il faut to yebaka pour la ko protéger même un animal c'est protéger batu na ye bana na ye bon biso moko non na lobi boye il faut ba makanisi nyoso proposition ko te pande ko Frank Diogo proposition ko te pande ko Fayulu proposition ko te pa ya Kabila. Pour l'intérêt en Mboka, il faut la proposition à l'Union pour l'intérêt en Mboka et vanda pour que le Congo est sur le rail. Sinon, nous serons tous perdants. Na bateau baza contre Tshisekedi, na Tshisekedi yemoko, tous nous serons perdants et qui vont payer les pots cassés? Bana na biso non seulement payer les pots cassés, mais comme esclave dans ce pays. D'autres qui na dialogue, tu vas de tout solo là. Ma bena bino bozo boya identité esika bouti. Moi j'ai grandi au village, hein. J'ai grandi au village. Dans le village, na yebi que na boutou avec nous là, la oncle là, après nous ba dicton, ba ni bosolo, ba dicton après bouquet ou là. On a grandi à ça, c'est dans notre ADN. Ce qu'on a que nos boya et l'autre on a dans la civilisation na biso.